députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, to komi jeudi saint 2 décembre 2021. Nalobaki na bino mbula ezo kende malimbe kusila. Bozo mona ndenge mikolo ezo leka wana, biso pe tozo kola, tozo ununa. Etangu mutu azozwa conscience ya likambo wana te nga na kamwaka. Quelqu'un fait la vie, lokola azobosana ki azo ununa. Akokoma mubange bientôt. Yango bomoni ezana batu bakanga makana ba structure ya ba jeune. On se demande. Jeunesse sangwe bandaka âge nini esuka kana âge nini. Suki ya pembe bandiko bimayo na mutu ozaka ka jeune. O jeune d'esprit, o te jeune d'esprit zate. Jeune d'esprit zate. Masolona député de Kobeta Masolo ya ba troupe ougandaise sur les sols congolais, les sujets au batu bazali ko débattre. Na combien kako expliquer ou ngana zoyoka. Masolona député et a dossier ya incendie protocole ya maison civile et chef de l'état kufaki. L'autre fois tolobaki na bino que mwasi na mwana bakendaki église bango babiki. Après la famille babenyinga balobité tozomona bangote na église pe bakoma kité. Lobby, on a découvert les décors dans la même maison. Les décors en décomposition déjà. Maman wana na mwana na ndenge bayambana ki wana bango pe bakene ko kufela na kwa na bango na kachanda kumoko. Masolona député bande konangai et za makambu ya pénurie d'eau maye komi passe makasi na Kinshasa. Mais deux hommes na kariji deux eaux bofuta. Er moko azoki negotikela ka batu ba facture oyo apesa ka maite. Bazo futela nini? Batiyo boya ko tiela bango na lupango. Masolona député eza ambiance chez Nakolozi chez Mouyez Manguez Mans. L'ambiance na champagne. Masolona député eza cercueil ya Joseph Mukumadi Ebimi. Bato bako jubilé pour na départ na ye. Voilà, makamto ko solo la ka yango. Makamto ko solo la ka yango. Mais avant na banda bande konanga na ibsa kabino que chaque fois tozo la muka. To métier qui ta la ta. Le Seigneur merci. Nzambe merci au bateli biso. Mais qu'est-ce qu'on remet en retour? La même chose dans le Bakanaba congolais. Il ne faut pas seulement poser des questions. Qu'est-ce que mon pays fait pour moi? Il faut aussi poser la question de savoir. C'est la question. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Abel lui-même diaspora boya pour investir dans Mboka Nabi. Parce qu'il y a mon diaspora. Nalobaka tous les jours que Félix Antoine Tshisekedi, Dieu lui a fait grâce de connaître tout le monde, de vivre ma vie nyonso, vie en Mboka, vie à Kisasa, vie à Poto. Et il a tout intérêt de faire un bon casting pour Naï. En tout cas, c'est son intérêt. Ce qui a sali casting et à Malamouté, les conséquences et le comportement et bateau économique, ça va retomber sur lui. Et les lobes de Konanga et tous en Makambo et à Congo hold up. Ezo la kisa liseso balobaka. Ezamu mokolokolia ligoro do tende makwanze kobimayo. Liana yo ligoro. Mais tôt ou tard makwanze kobimayo. Wana sagesse africaine. Tangu bazali ko sala bisala sala ezandenge moko na ndenge bato akabila bazalaki ko sala. Si vous pensez que tangu tozolo bayango, j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle qui me dit yo Eliezer, yo j'ai un problème.
ozana problème na bandeko ya diaspora na binazana problème na bandeko ya diaspora ta nazana problème na bandeko ya diaspora o banoma awa qui sont en train de piller na lobaka na bino mikolo nyonso diaspora ezalaka ndenge moko te nga pe nakendaka poto na kivillageois nanga ezana diaspora na diaspora ezana congolais na congolais tango boyokaka na lobaka bandeko nanga na bandeko oyo ngai eza nuance wana différence wana ezana ba oyo bafingisaka ba congolais mikolo nyonso ba asumba na nganda place nyonso akovanda il faut bayeba kake oyo mutu te et comportement na bango wana elataka batu nyonso soki lelo des fois les gens ne comprennent pas ce que je fais. Il y a quelques-unes des actions ce que je vous montre là, ce n'est pas tout ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas tout. Tome kakakola kisabino pour qu'il stimuler bino. Ce n'est pas ya komikumisa na komikumisa na nini. Villageois ngai. Mutu atanga te ngai. Mutu eba kolata te ngai. Mutu ya mayele te ngai. Nyoso wana ngai. Mais le Congaï Nazali Koloba, c'est la démarche que j'ai menée à Kinshasa. Villageois, quand il est arrivé à Kinshasa, M. Tambo que je suis. Toutes les chaînes partout, même les musiciens, ils ont dit que Banabasi was la danseuse, Bangonios, Mutawera, Mutwajibe, Kofinga Nakatongo me dit pourquoi. Kofinga Nakatongo me dit pourquoi. C'est tout ce qu'il y avait, c'était comme chaque dimanche, beaucoup de la chaîne news. Les agabas tout le monde a la chaîne où il y a un grand prêtre, on a payé Simbote, na lobby le comme côté. T'as la lunette mounen. Bazo fingana kofingana akolata ilata la tawana ya sima baya kofinga biso ba villageois. J'ai dit non, une communauté ne doit pas évoluer comme ça. Nous devons quand même fonder les valeurs. Yango lelo moni Batunion soit comme un chroniqueur politique, moins responsabilité et quand nous avons haussé les tons sur le régime, en le regardant en face, on nous a traités à Wanakisas comme bateau de déontologie, comme bateau ceux qui en ont. Après, tout le monde a la quelle. Ne rappelle à Kabino une chose, que bateau belé au bazaki ko linga ko présenter ma mission na linga la tête. Azande ceux qui a présenté les journalistes mais responsables les Français. Mais Français ça mon on a yote. Ozolo bela banane. Olobi moi français au côté moi lingala moi Chiluba moi Congo moi nani. Moi lingala. Moi Swahili. Au côté chango. Et on est devant bah comportement comportement que ça nous avons dit stopper et c'est la même chose que j'ai fait en prêchant le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Tant on a zota li sabino pesa moninga sourire, c'est que ça veut dire eza ya barando te ti bato barando bakotika rando parce qu'il faut que la kataba famille na bino mawa les inconscients ya modèle one. Yo tango ozo kendaka ozolongolaka bilamba ozolobaka buzoba ozobosana ke na réseau wana papa na yo azali mama na yo azali tante na yo azali bandeko na yo ya basi na mibali bazali wana yo moko membre de la famille olati sa famille mobimba busoto e bato ndenge wana ba chance ndenge bazwaka bango ndenge bayaka ko sponsoriser bango et ngai na réflexion nanga soki na moni mutu ndenge wana azo dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oyo pesa kamongo yo tindelaka. Yo na yebo zandenge moko. Bozandenge moko. Et nous sommes en train de prêcher cet amour entre biso. Koloba loba eleki trop, osho sala nini. On n'a pas besoin de juges de touche, tout ça na posa ya bato bazo sala. Yango na nonsa kibino depuis le mois passé. Et tous ont récolté l'osso, soso, mafuta, ni. Oye na itaga 120, ceux qui ont zingate. Mais ceux qui ont commis na itaga, comme on a Amos Lubaki ou bien Manit Sekembolo, au sein du bango babengangai, babeningai to sololi. To sunga bandeko, mais c'est un ne cherche pas, et à cause. Allez, Bopesinga bilo na kiko pesa famille nanga. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Ma grande famille c'est le Congo. Voilà pourquoi moi je suis porteur d'un mandat national.
Même quand j'interviens, je plaide pour tous les Congolais. Ce n'est pas depuis Nakangama Chikaka Ningwan. Le mandat national nous pousse à exercer notre fonction de député national sur le plan national. Tiba tuba okota mulungu. Na kati wana tango tozolo ba diaspora na diaspora. Ezana ba o certainement to yebi difficulté. Ba kobele la batu bango ba ye awa tracasserie administrative na omonate. Pour ne pas faciliter bandeko wana. Ezate dédouanement. Il y a des conteneurs, il y a des biloko na bango. Ça pose problème. Mikolo nyonso. Mwana mboka liki fikiri murefu afongoli société na Esimba. Il y a transport. Cette société a joué wifi à Tsenakati. Ce que zolo ngana Kinshasa zo keboma. Ozana wifi na yo. Abandi quelque part. C'est ça les images. Et liki fikiri c'est quelqu'un de l'Est. Azamwana Uvira kuna. Oui. Azamwana Uvira kuna. Mais sotia yoti même naye tobele la kaboui. Olobike, il y a un problème salemi na Congo central. Lui qui a intervenir. Il y a un problème en dehors de ça, lui qui fikiri awa na Congo awa azana ba bilanga ya loso. Azana ba bilanga. On ne va pas quitter biso nyonso tolongwe kaka boy toye ko vanda tozolu kaka biso wana ba fard tozolu ka musala non. Quand on va à l'université, on a la capacité de créer de l'emploi et engager les autres. Ba espace tozana ngwao mutuna mutune bozola nangawan azana ipana bango yo akozwa betandu ya mabele asalisi musala engager batu wana pe ba se retrouver na kati abandi ko produire ici au lieu de se contenter seulement musala bureau. C'est tout le monde qui veut être à la Gécamine, c'est tout le monde qui veut être je ne sais pas où. Félicitations maître Fikiri Mourefu parce que moi-même j'ai pris la parole là-bas pour expliquer la réalité. Aussi tout vite est bien que prévu. Tout ce que je peux vous dire est que je félicite maître Fikiri Mourefu que je connais depuis beaucoup d'années. Nous féliciter Pambate parce que c'est parmi les rares Congolais au bazon du Sakamute Manamboka Nabango. Maître Luc Fikiri, bon mon akaba biso te. Ce qui est na est au kokuta bilanga ya maître Luc Fikiri. L'osso ezolié sabat. Et chaque fois qu'il y a un problème au Congo, c'est parmi les rares Congolais qui interviennent. Et maître Luc Fikiri, il est de l'Est. Mais Babi Swana Kokachipe Kotindango, Kakakuna Lobi Kazakuna. Il intervient chaque fois qu'il y a un problème dans n'importe coin et à pays. Chef de l'État a Sengaki Naba Diaspora Bazong. Bolandi crie où a lancé out. Mais pour faciliter diaspora ngo wana est un problème. Nenge azawa na sali 6 mois na Kisasa. Kobunda, bas surfacturation, il n'y a pas la possibilité à faciliter pour que va se sentir quand même pas na bango. Nako ebisabino na lobakango na bémission. Bomoni poto à un certain âge, poto za la kanatina te. Na kendaka pe poto. Poto wana à un certain âge, izaka pe na tina te. Et pas na bino izaka et pas na bino. Mundela teke la mutu eloko te, mundela defisaka. Parce qu'il y a Ebini Nakosala à un moment donné pour qu'il a récupéré. Donc, je dois féliciter en tout cas Maître Luc. Oh, quand on a lobbywana, ils accompagnent na été, ils accompagnent na biso. Au moni client, il y a canaille. Ceux qui bozana ba remarque ya Kosala, même ceux qui azaté, boye bolobi que voilà ce que nous avons constaté. Et soué naye, ils a kozwa ba chauffeur ya bas, ba maman, bolukaka parité te, ba bis yangolo. Donc ceux qui ont se présenté nayo déjà chose du volant. Donc alors je ne peux que souhaiter plein succès. À travers un micro, je suis député certainement, mais je ne gère pas au quotidien.
bayeba que la diaspora a besoin d'un soutien, a besoin d'un appui pour que baya ebele. Merci. Naloba kanabino à un certain âge via poto simbagate. Olingate, c'est ça. À un certain âge via poto et simbagate. Neye tozolo baboy malili okolata bilamba 14. Yebsanga eloko na kimela ka poto yangwana. Awe pa na biso ka moi na biso moni na lati. C'est un problème. Oyo lati boy manto, sapato okuzokota nanda kwa batu longola sapato, longola manto après au lati finalement. Hein? Finalement, à un certain âge, vie à poto et simbakate. C'est comme ça que je dis toujours, nabande konangai. Ce qui bomoni ndeko nabino libanda, atindelio quelque chose, il faut lui dire merci. Parce que kuna mbongo ya tu mangeras la sueur de ton front. Ndeko nezalaka. À part bachekula, bon. Oh, baluka via facile, wana lisusu simba ka pe na ngoli lisusu. Okola mukaboy ba rendez-vous pa bana bazo benga boy ainsi de suite mboka moko ya stress libanda wana bomona. Stress moko akosakana te. Rendez-vous na hôpital, rendez-vous na tout le temps. Mais mabele na bino yango, batu des fois bazo sakana nango. Na lobaki na bino ndeko oyo libanais oyo azwaka marché atongaka ba magasin na nani tangu kaka ba rapatrier ye batinde na Liban akomi kuna KO malade, il a perdu le paradis. KO azoko kate kotika Congo pendant que bino bakolo Congo bozomo na ngole mboka wana ainsi de suite otoko sikolango papa ozo nuna salavi lukandenge nini mboka oyo mutu akosala yo mabe azate mutu akoboma yo pe azate biso nyo toza ba congolais oyo osalisi quelque chose de bien parce que ozo nuna te ozo nuna. Ce n'est pas biloko oyo tozo tcha na mutu ale oche biloko noir moko ba oyo ba tchaka soki biloko ya ba mama oyo biloko ba mama ba tcha parce que ba benga ki oza elombe na sepelaka na yo deka yo ki voya mwana mwasi abandi ko chabo avani likambu nini tuto mwana mobali hein linga keza la pete te ils ont moi etambo akambo. Et vous avez tout intérêt. Les droits n'est droit que quand on sait les revendiquer. Ce n'est pas depuis Ozobele là on a les réseaux sociaux. On a tout intérêt à Kosimban. Même Awa, quand ça ne va pas, j'ai dit ça ne va pas. Naloba qui a 90%, il y a cabinet chef de l'État, la diaspora. En quoi est-ce qu'on aide les chefs de l'État? Bakotambo na les chefs de l'État qu'on promette. Secrétaire wana kozwa note te, il y a qu'on rappeler lors des nominations. Chef de l'État, ou la kaki ba tuboye. Monsieur Salobi Eliezer, je sais pas ce que va nommer yote. Je n'ai même pas besoin d'être nommé. Toza awa, nanjungwa ma famille. N'a parlé du peuple. Et combien qui existe sur le plan politique? Combien qui existe dans cet hémicycle-là? Bah, il faut que M. Tambouazate. Aujourd'hui, on a un sondage, au lieu de faire le travail, ok, comme il bimisa comme on a sondage. Ce qui est bimisa comme on a sondage. Mais il faut battre. Comment on a eu bimisa parce que ça la canine comme député. Parce que quand on dit top 10 de députés nationaux, il faut toyer Bamoussala député d'abord, c'est quoi? À ça la canine. Et vous oubliez que, on me verra moi tant là aller négocier pour que bimisa. Je n'ai de compte à rendre qu'à ceux qui m'ont élu, peuple congolais. Compte à rendre nazanang, ils en abatouan. Yango mikolonio so nazolo belaka bi. Mwana oyo abeda shu mwana muke. Tout le monde n'a pas tatami bimbaba. C'est pas possible. Biso en tant que villageois. Ça me scandalise. Aux autres à l'âge ya ona. Nini yango. Et qu'on a
bande konangai lokoso moko ezo salem. Eza une escroquerie, j'ai un dossier en ndeko moko abenga kingai. Libanda ya mboka. Ndeko wana pesi ngai batu ya ko contacter DSV na Allemagne, contacter John Connection na Turquie, contacter Mutuboy. Bako yipsa yusoki na zanan. Na sima nango papa likamweza nini? O ba escroquenga. Na ndenge nini? O bazali ko benga ko senga mbongo wana yake to faire voyager batu soki na lobi papa. Je comprends bien, mais ayez quand même le temps de suivre les conseils que nous avons. Olia koyaka ko koyela kabiso tango yindi. Combien de fois na belela makambo oyo ya batu bazo escroquer batu au nom ya ba voyage? Combien de fois? Ce n'est pas parce qu'on utilise le nom de quelqu'un. Marcelin Bilomba biso tozana ina voyage. Je crois na Lubumbashi na Kananga. Mutu moko abimi na Goma kuna ke ye nde nani conseiller principal et chef de l'État yende proche à Marcelin Bilomba ainsi de suite. En train d'escroquer les gens comme ça. Vous devez faire attention. Et puis, ba message bazotinde la kabatu. Nazolo bango tous les jours. Bolanda kanini, bozalaka wapi. Donc je passe mon temps à vous parler. O comment naka message? Rappelle-moi vite. Tozana dossier wana nazanango, isa dossier d'emploi na UNICEF na. Ezaka kaningwa. Tangu bakopesa yo na lokoso na yo kei bakomela yo mbongo. Je vous ai dit, et puis Moutouana se présenter soit évangéliste, soit pasteur. Comme ça. Un jour, à Tindelinga, on a eu téléphone, on a rappelé. Abi, allô? Oui, papa. Oh, Likamboué. Oui. Ils ont nini. Tout ça, il faut tout ça là. Moins rapide pour que. Ok, nous postulons. Natuni, oyebi musalanga na salaka. Oyebi musalanga na salaka. Pona, nana ebiso ki nana posa musalanga. Ayoki ne wana bandi ko fingila mama wana. Vous, jusqu'à cet âge ici, vous escroquez. Ceux qui ont des minéraux, des matières précieuses, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on escroque les gens. C'est italien. Coopérer na yo obandi ko tindela. Oh papa nanga kufa, nazana mboka boye, ngai nazo travailler na nani. Na mwana mwasi nazo travailler na prêtre moko pona biloko elongwa na poni yo puke eya na Kongo na kombona. Après ba kokosa yo ke conteneur komi na matadi tinda mwa mbongo na nini. Yo wana na lokoso tindi mbongo ba komela yo mbongo. Nous avons tout intérêt bande konanga na yaka ko lekisa tenter. Des fois je m'efforce même si je suis malade à vous parler. Je m'efforce parce que je vois les dangers au cas où je me taisais. La même chose na lobaka na batu. Olingo somba lupangu. Olingo somba lupangu. Contactez biso. Na pesa bino ba numéro A. Na pesa bino numéro ya Nicolas. Na pesa bino numéro ya Benjamin. Ce sont les deux qui sont restés. Na pesa bino pona nini? Eza pona kaka vérification ya muke. Avant que vous s'engagez, basale la vérification. Sinon, vous là. C'est comme ça. Nazoe Bisabino. Je connais la réalité de Kinshasa. Numéro, il y a Nicolas, c'est plus 243 821 934 565. Plus 243 821 934 565. Nicolas. Nicolas, ce qui aujourd'hui était au Bengi Benjamin. Benjamin, au Kobenga, il y a un numéro ni. Na plus 243 998 458 638. Plus 243 99 845 86 38. Obengi batouan, bako sunga yo ba vérifier le yo, sinon bako escroquer yo.
na suka na ngonde okoya. Et c'est la même chose dans ndeko azo contacter ngai. Après tu ngai, tu es prêt à m'aider ou pas, ainsi de suite. Na lui papa il faut na yo kananu likambo. Tant on a zo explication na ye. Asa mukolo par rapport ya mwana ngoyo alobi ke a escroquer ye. Mukolo makasi. Et puis yamo kwa zo vivre Liban. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un parce que mutuano mona gatambola na batuboy. Quand nous déplorons les comportements qui se fait, c'est qui est grave. Je vois même, il m'a même envoyé une copie, il y a ministre. Ministre a eu des pièces en fonction. Comment cette photocopie, ou bien la photocopie, il y a ministre s'est retrouvé dans ma boko ya bato. Bande konanga, est-ce qu'on comprend? Donc, dans les kisagananga, tant il y a kolobanabil. Mais c'est pas possible. Awa sikoyo, et comme na aidé. Edengai. Na boite. Mais siko na kwede yo na ndengeni. Na kwede yo na ndengeni. Na ebisa kabino, j'ai fait un effort ya ko ebisa ba Congolais que il y a des Congolais qui sont sérieux na vie. Ngai tango na kenda kapoto. Na tuna kabatu mituna. Mais awa na Kisasa, awa na Congo awa. Botu na kapebiso. Botu na kapebiso. To ebi nyonso te mais to ebi muki. Makambuana ya kolia batu mbongwe bandaki quelque part là na présidence batu balingi bachaka batu na ba voyage à chef de l'état ainsi de suite. Je vous ai même dit comment on a fait monter une femme inconnue parce que azalaki ka likangu ya mutu moko azo travailler na présidence one a cotisé un avion ya chef de l'état. Heureusement ba protocole ba chevronné ba to akala. Ba papa Freddy ba papa John. Papa Freddy a dit madame oui madame. Vous êtes qui? Oh, je suis de la presse. Vous êtes comme ça, bah, eko débarquer. Bande konanga. Tolo bana munokoni ni pour que boyo kelabiso. C'est compliqué. Mais tant que tolo bakanabino, même tant que to bele laka, to sunga ba orphelin, to sunga ba personne avec handicap. Silence radio mutuna mutu abata. Deux fois bambongo biso to yoka, katangu soki ba yibia. Mais bon, problème est c'est les mêmes comportements dans le cannabis. Tiens que c'est la cac, mais pas millions de cac. J'ai toujours dit aux gens, tout ce qu'un homme aura semé les moissonneurs. Nenge tozolo baboy, nenge ba komi ko fingan. Tango zotala age ya mutu ango ya tinda kimbongo, na age ya mutu ango tindela kimbongo. Na ba langage ba komi ko se tenir. Ngana zo kamali. C'est pas possible. Engai tambo ndenge na zabo na sala ka copte ko memelanga copte ko ya ko bananga teke facilité biso soki dossier boyebimi to ko peso pourcentage ngana commissionnaire ngai na eda kabatu sans rien attendre en retour nga sans rien attendre parce que nzambe akela biso ndenge wana soki yo nzambe akela yo na ndenge ya ke okomona mutu na passe mutema na yo ko bouger ata ko bouger te ngai te biso nyonso tokoleka oyebi mokolo kokufa te bandeko oyo bazikaki protocole ya maison civile ya chef de l'état akufi tolobaki wana ke mwasi na ye na mwana na ye bakendaki église nde babiki nzoka nde bango pe bazalaki na kati ya ndako bakendaki kufela na kwa mosusu. On a retrouvé les corps hier. Donc cette famille-là, effacée sur la terre des hommes. Effacée. Papa, bana na inyo so ninga bota bango. Na mwasi na ye. Okomito na bango basalini. Tokolo bake. Bango nde bato amasumu ko leka biso. Non. Ezande wana te. Yango na lobaka na bato. Il ne faut pas compromettre. Faites quelque chose de bien pendant que vous vivez. Kosekisa moninga ezako kende au-delà de la famille, au-delà ya bato mesani na bango. Nathalie Sakape bato, bomoni même ba orphelinat wan, ezana bato basala ba orphelinat, pas parce que bazana mutema ya kwede, parce que seulement a commission ngo cop. Na pesa bino exemple, ezana ba orphelinat mususu na tina bouton. Mutu moko bato ndeko moko ba uti na poto, tozana posa orphelinat to kende ko sunga ba ona pesi ba ngo adresse ba keyigo. Biloko ba memaka ngana ebaka parce que ba ibisa kinga. Ba ke ba pesi ici.
je crois 2 jours après, bapesaka ba musi ba loso na bali. 2 jours après, ngai siko na kei na mutu mususu po ke tokende kopesa biloko. Tokoma kuna, bana bazolala na nzala, eloko ezate. Place otiaka biloko akolia, totala bo eloko ezate, banzungu eloko ezate. Ah, ba musi ezate. Oh, natuni endeko. Mais yo lobi natindaki bato, il y a 2 jours natindaki bato. Bayaki na loso quantité boy, bayaki na ba musi. Eza wapi? Abandi ko beta munoko. Donc azwa bana wana pona utiliser kabango lokola biloko na ye yazwa kambongo. Tout ce qu'un homme aura semé il moissonnera. Rien de caché ne restera caché. Quand nous avançons les idées, nayoka ngo mukolo na répondaki na question ya makambo ya RDC monde. Tant on a pesi ba détail, ne komo kwa zo yebsanga, o ndeko Eliezer tomoni bazo comme na groupe que il faut tokende pas bato misusu, to attaquer to lobani. J'ai dit la vérité, je répondrai comme ça. Parce que bisika bozali, bisika maman Pauline Lumumba zali, na mobali na ye, ba yebi que ce que j'ai dit là est vrai. Ngana mujibita. Ngana ko vanda kaka boye na télévision na bandi ko kosa bato, yali kamuni. Il y a une idée. Ce qui tobimisi idée. Tolobi, parce que moi, ce que je voulais, et ça y a que les Congolais vont se faire confiance. Ce n'est pas peut-être Bongo et Bimi, après, Anyanyawanyany. Et ce cadre-là, c'est tout RDC monde. Tout ça là, comme cadre, il y a bon mot qu'il y a les Congolais. Pas seulement les Congolais à Libanda, les Congolais à Kati. Mais c'est fait que vision comme neti ezali ko converger te. Yoko ya ko loba ke bokende ko répondre ya kena kosi to na lobi mabe. Ce que j'ai dit là est vrai non? Et ça y a solo. C'est mon idée na lansaka sur les réseaux sociaux. Et la première dame qui a récupéré, c'est maman Pauline Lumumba. On s'est fait confiance. Si vous avez un compte, un droit à 100 francs na compte, même pas ne fonctionne parce que compte, na Suisse et non au Congo. Na Congo, awa tangu baye ke to kei na banque pour que to fongola compte. Na yeba kata suite na ngote. Na komika koyoka bazoloba Eliezer wana pesa cotisation te asala ka boité. Na lobi là on veut m'amener sur la voie ngai na lingaka te. Voie ya polémique. Au lieu to comme na ba voie ya polémique na bendi nzoto na RDC monde. Tout en souhaitant que la vision pour laquelle to créa ke loko wana et que liboso et qu'un jour qu'il y ait une grande réalisation, il y a bambongo ya batu o batiak. Parce que si cette réalisation là est salémité et kobima lokola to salinenge batu nyonso basalaka. On voulait avoir quelque chose. Il y a que RDC monde, voilà, à Saliboy, à Zouabambongo boy, à Zouaboy. C'est comme ça que je me suis replié. Et là, on a comme servir au quotidien à travers Pesa Moninga Souri. Et cela ne veut pas dire qu'un jour, ceux qui n'ont pas dit RDC monde, je vais applaudir, moi. Je vais applaudir. Mais le problème, c'est que mais ce tambour n'est pas escroc. N'a pas escroqué mon touté. Et je souligne ça. Soki ozana posa ko salela mutu bolamu, salela ngo ndenge ozozwa boy. Pas ko regretter nasi. Makambo ba troupe rwandaise sur le sol congolais. Ndenge bozomona wana bazo kitisa ba soda, bazo ainsi de suite. Ba Ougandais baza sur le sol congolais. Mais ce que moi j'ai entendu, bande konabiso ya est,
y compris quelques-uns de mes collègues, Landi Irachane, Landi Moyindo Zangi, bango bazo sepela. Que il fallait qu'il batouana baya pona kotrake. Bango ne bazana ba réalité. Bayebi pourquoi ils ont bazo sepela que batouana ba opérer à. Makambu ya ba troupe rwandaise depuis que Bimi, ceux qui ont aucun député qui n'est pas de l'Est ne s'est exprimé pour na kobeta maboko. Bango kaka ne bayebi quel est l'avantage en opérant avec les troupes rwandaises sur les sols congolais. Déjà ceux qui 300, ceux qui combien? Je n'ai pas de preuve. Mais notre souci ou notre souhait, c'est que ceux qui est du pays, ils ont stabilisé cause de la maladie. Bon séjour, na André, na Bovik, au Bakei, pour nous kokuta na ba de konabiso na Bukavu. En séjour, il faut saluer tout le monde. Nous constituons une famille. Au kokuta biso la diversité. Même né to Vandak. Et pendant 7 ans, na kolezi bande ko ba comme la champagne. Au nom de Mouyej Manguez Mans, je vous propose de suivre cet élément-là. Oh, et ça 0 moi. Hein, tout ça la résidence, il y a le général Kouchikanaou, Chomba, déplace tout ça. Donc, il y a une résidence privée, il y a une soirée champagne. Puis on a remarqué, tout célébrer Vieux Andimi RKO. Vieux Andimi RKO. Commune à communiquer. Communiquer à Toboy, unité exacte, Tobeta Nanzoto Nanzoto. Na lobaka boy. Ceux qui viennent ailleurs, na kozala bien té. Ceux qui pas ailleurs, binope, kozala bien té. Niki sema hivi Mswahili. Kama muyeja na kuya chitakuwa bien. Kama shikuye, mwana mweye, mwende. Amutakuwa bien. Amutakuwa bien. Amutakuwa bien. Mutakuwa macharichari. Oui, amutakuwa bien. Mutakuwa macharichari. Muyosa mutakuya tena bien. Ah, soirée champagne, hein? Soirée champagne. Hein? Résidence privée. Yakuchi Kanawa. C'est pas une boîte, hein? Les Chomba. Les Chomba. Les Chomba. C'est confirmé. Bossi Obesani. C'est confirmé. Bossi Obesani déjà. C'est confirmé. Masugame. Béton. Masugame. Béton. Lowana Zela. Lowana Zela. Masukaleka. C'est moi, c'est Voilà. C'est cette ambiance-là. Bazo se pelanine na ebité. Biso to vandi na biso na lukunge pa na ngai na Kisasa. Tala batu ne ba vandi na se. Maye ezate. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ceux qui ont moni ba maman wana ba uti à quelle distance? Au moni bazo paymat. Ba uti na distance nini ko luka mai. Quelle distance? Ah, compliqué. Compliqué. Nazo suki sabande konangai na dossier ya Sankuru na Joseph Mukumadi. La Cour constitutionnelle a déclaré requête ya Joseph Mukumadi non fondée, irrécevable. Et bota la ambiance, basali cercueil, pour na kolela Mukumadi. Suivez-moi ça. Quand je vis ça, bah image wana bande konanga na regretté mingi. Mukumadi bimaki un héros, un grand. Il fallait qu'il serve population wana. Bah tu vas sentir qu'il y a un jeune qui vient de la diaspora
o batu nyonso babeteli maboko asali quelque chose lelo awa ndenge balongoli wana. Qu'est-ce que Moukoumadi a laissé pendant tout ce temps na Sankuru? Polémique et na polémique, c'est l'unique province où ils ont unité. Ils ont un gouvernement investi. Je me pose la question là où Joseph Moukoumadi a zali. Azomi mona sikonde ni. Ba jeune bazolo ba jeune, asa jeune. Abundi na ba vie nyonso oyo toyebi. O ba Lambert Mende banan. Abundi na bango abeti bango. Moukoumadi est passé. Mais il fallait faire un effort quand on est combattant, on ne se plaint pas. Il y a il y a toujours la possibilité. Il y a que jongler, il y a que contourner Bakal. Au sala quelque chose, il y a que sentir. Mais maintenant, balongoli yo, bana Sankuru, ba retenir, batikali na nini comme souvenir, à part que soit na yabinomo. Et quand on essaie de conscientiser les gens par rapport à ça, comment on a papa Kassendabi. Ponani yo mutema mabe boye. Papa Kassendabi zaga mutema mabete. J'ai dit que Sankuru est une province comme toute autre province. Bientôt là 10 ans, on va évaluer depuis le démembrement quelle est la province qui avance. Province on doit servir. Nous devons servir. Nous devons servir notre nation. Nous devons servir notre pays. Le patriotisme, wana batu bakekozwa. Tala vient ngali sanga. Ndenge basimba ni wana na bashadari na bani. Ozomona quelque part là que vient ngali sanga azo simba ye makasi. Mais ce que l'autre Emmanuel Ramazani Shadari, Maël et Ezata Kunati. Photo wana, ce qui est otali ne kakaboye batu bakenda ko kangama n'importe où pour se retrouver eux-mêmes. Et les gens comprennent. Mon vieux était ministre. Il fallait qu'il nous fasse le bilan de sa gestion du ministère qu'on lui avait confié. C'est comme ça dans le combat, Bandi Konanga. Combien de fois Baluka ko diabolisé biso? Koloba Eliezer a travaillé à Kanabang. Les 3 ans yango. Bamsuba bimisangai, balobingai beau-frère ya Kalev. Abala soki ya nanga soki. Ngaitambwe. Les lotibo et Oussama Ben Kalev accueilli. Boki kombo ya Monsieur Tambo. Et ce gens comme ça, tant que vous leur accordez le crédit. Parce que ceux qui m'ont à caution, moi je continue à couper ces crédits. Mais ce n'est pas possible. Toza toujours na kacha fête na basage femme. Cette ambiance là.
liboso topesa merci na ba collègue nanga ba député ya mibale kolakisa bino ke musala ya parlementaire yango wana toyaki ko voter mibeko toyaki ko contrôler et toya wana tokataka te ndenge omoni biso boye tokataka jamais balien na babase na biso yango omoni lelo ntango na ya kotika yango na yaka kotika na mbunda te mais lelo eza mokolo munene basage femme ndenge bakosepela wana okoyoka peuple akosolola c'est ça oyo babengi le peuple d'abord. Le peuple d'abord eza kosala mibeko mpona peuple wana. Le peuple d'abord biso tolobaka tosalelaka pouvoir ya bolingo olia ya bolingo ya pouvoir parce que bolingo ya pouvoir eza lokoso ko bomandeko na yo. Lelo na ko remercier bureau na biso oki même président na biso boso apesi commission kaka 10 jours bapesaka te parce que za loi ekoya ko sauver nana yebaki ke bato bazalaki kokufa 312 par jour koleka covid koleka bitumba na est koleka Ebola maladie nyonso tout donc nde yango wana awa nazo pesa merci na ba collègue nanga nazo pesa merci na réseau de jeunes parlementaires auto travailler na bango merci na ba sage femme nyonso parce que victoire eza mais c'est emboté eza ya bango moko merci. Trop satisfaisante par rapport à ce travail que nous avons fait, ça fait longtemps. La proposition, nous l'avons déjà initiée, mais ça a traîné au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons merci au président de l'Assemblée nationale pour pouvoir aligner cette loi. Et aujourd'hui, nous l'avons débattu en plénière. Voilà, c'est déclaré recevable. Maintenant, c'est la commission qui va faire un travail de titan pour pouvoir améliorer certaines choses. Le sentiment que j'ai présentement, c'est un sentiment de joie par rapport à nos mamans qui n'étaient pas vraiment bien encadrées et qui n'étaient pas vraiment réglementées dans ce que nous parlons de sage-femme, l'ordre national. Je suis tellement fier de cette loi. C'est une loi sociale pour tous les Congolais, pour le bien-être des Congolais. On a enthousiasmé du fait que Ebimi Lelo, faire la politique autrement, le Parlement en ébullition, commentaire au sein des attentats, la Sima, loi votée, et les pendant que car c'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont appelés à bien faire les choses. Faire semblant, c'est autre chose. Soutenons-le jusqu'à ce que. Parce qu'après lui, Balion, Bazo, il y a tel Congo, la mission Moro Bandero, la Okokate, Yangora Siba, Bakadisi Biso Bakushe Zoyo, Baso Bazara, Sokitina, Sokinini, mais les loyaux. C'est cas aussi. C'est un cas vraiment nécessaire. 3 morts par heure. Mais coup de chapeau à celui qu'on appelle les number one, mais c'est les airs. Nous allons les soutenir jusqu'au bout. Merci mingi Nzambe ya bakisela ebele na oyo abundeli kupona biso lelo tozui ordre. Ça fait longtemps que nous avons hors d'été, mais le long Nzambe a sungi, tozui, pe to sengi pe na Nzambe na bato bonyo so badala ba intérêt bango nyonso bazwa l'ordre des akabiso ka ba kito Kinshasa kate partout na Congo. Bato nyonso bazwa ordre. En tout cas, merci mingi Nzambe azwa lokumu. Ya mboto kopesa na bato nyonso bazolanda biso d'abord totondi ndeko Eliezer topesi merci lokola bundeli biso tango molai tozeli ordre tozomona ngote mais lokola ya bundeli biso en tant qu'aza élu à peuple abundeli biso ba peuple yango lelo ordre wana eza recevable na niveau ya
parlement yangwana totondi pe topesi ministre merci bon et ceux qui kaka na bisoté total ba département nyonso ya santé parce que tozo travailler tozo nager toza na ba risque belé mais bataler la biso nyonso c'est tout merci Serge na kopesa ya motuya na papa ndeko Eliezer longonya vraiment na papa Eliezer na bitumba monene oya bundeli biso alongi pe parlement mobimba bandimi yango ba voter loi na biso ba sage femme nzambe abatela ndeko Eliezer abomba ye apesa ye makasi pe ngolu na ye kitakata ndeko Eliezer a continuer toujours na kobundela peuple po musala oya ndimaki eza kobundela peuple abundela biso kati na suka po musala makasi biso tozo sala ngona mikakatano na pasi mais reconnaissance ezala kite ndeko Eliezer ye kotombo la biso peto komi reconnu sage femme o na kopesa lelo pona ndeko Eliezer ke ndeko Eliezer azamo bunde abundi pe alogi biso siko ba sage femme to prouver que makambo ndeko Eliezer alobi esala mabongo ba mama baza na fin fond kuna to bosani bango te baza pe ba sage femme basali pe misala ebele beza te ke bakoya koto po batanga na université eza bongo te mais oyo alinga laksa différence ke kozala na zemi kobotisa eza maladie te tolingi to séparer bongo po na nini po confusion ezalaka biso ba sage femme toza wana po na kotala santé ya reproduction c'est-à-dire kozwa mwasi en charge dès la naissance na ba adolescence na ba bébé ti lero kobota ti na ménopause eza bongo donc prise en charge complet eza te ke ba confondre na ba infirmier po infirmier akoko ya mwasi azemi boya ye na pora pasi abana ba kutia ba tension meta tie boy po mto ye po na zemi na ye tie ya l'aise solo la na ye biso siko to ko laksango ke ndeko Eliezer abundeli biso apesi musala na biso valeur ako toko sala tout que to wana mortalité eko diminuer même abotina biso na fin fond kuna ya mboka toko kende ko former pe ba mama wana kuna pe po balema musala wana te toko botsa mutu ako vanda ko botsa mutu ako telema toko botsa mutu na ba position nyonso o yango wana eloko zo sala ke toza ba sage femme to mériter musala na biso po to yebi stratégie ni na ko sala po na ko botsa mutu infirmier na ko lobaka matana mbeto panza makolo mais biso eza bongo te biso ata mama alobi na obota na mesa akobota na bota na mbeto akobota donc c'est ça la sage femme connaître ses métiers. Très reconnaissante, nous la profession sage femme, nous sommes reconnaissantes de son excellence monsieur Eliezer. Donc nous sommes valorisés aujourd'hui. En tout cas, honorable Eliezer, un coup de chapeau. Nous les sages-femmes, nous sommes reconnaissantes de vous. En tout cas, un coup de chapeau, que Dieu vous bénisse. Merci. Papa nazali nesengo moko na yemindenge ya kolobate. Papa Eliezer, mwana mboka azaka mwana mboka. Soya bali mwana mokolo lopango donc lopango appartient na mwana ya mokolo lopango. Oyo mwana wana asali nzambe asali bele kati na ye. D'abord azana bolingo makasi na mboka na ye. Abundeli biso nzamba apambola ye na oya asali po na biso to sepeli makasi nzamba apambola ye. OK, merci beaucoup to sepeli makasi pour la journée à lelo. Grâce à honorable Eliezer. En tout cas merci beaucoup Naye. De l'autre aussi ordre et sage femme. Nous sommes vraiment très fiers aujourd'hui et c'est un moment comme maman. Non, immense, la sage-femme, grâce aux sages-femmes, il y a des enfants, il y a des présidents, honorables, Balikana et moi aussi, et à travers la sage-femme, ceux qui va maman la bango, nous sommes fiers, honorables parmi eux, à Pony Bisso, tous à ordre la mission de la sage-femme. En tout cas, merci pour cette émission. C'est ça, la production parlementaire. Ça va rester. Le 29 novembre 2021, date commémorative, il y a création, il y a l'ordre des sages-femmes. Il fallait. Dans mon moment, je n'ai pas dit.
nzembo moko eloko moko na kotiela bino yango azo sepela ye moko alobi nga moko sage femme je peux vous mettre sa vidéo pendant qu'elle nous suivait. Victoire na maman Jeannette sage femme. Tembe silie ide pesa longi. Voilà, ça c'était maman Jeannette. Nous contrôlons, nous créons des lois. Le petit commerce et le commerce de détail. Tu vends des liens. Soti kaka baligné peut-être semaine prochaine, ce qui nous a kusunga baligné yango. Bon comment est-ce qu'on va opérateur économique, ba commerçant. Bon pourquoi j'insiste ça? Nambo cannabiso nous négligeons tout le monde. Soti bokei na États-Unis d'Amérique okokuta jamais que batu ba développer batu batonga kamboka na bango ezaba politiciens non, ce sont les opérateurs économiques. Dem tu batonga kamboka te. Dem tu basala ka makambo minene. Chez nous c'est le contraire. Le contraire rangoana bango olie batonga tamboka na bango bazo iba kambongo bakena ngoli banda. Ba ibi mbongo bakena ngoli banda. Musala yangoana. Et les opérateurs économiques bazo mériter notre soutien. Bazo mériter notre accompagnement. Parce que bango de ba définir ça. Tous les hommes politiques, nenge bomonak, libanda, oko les kate ceux qui ba opérateurs économiques ba sepeli na yote. Voilà pourquoi ma question orale avec débat adressée au ministre de l'économie Nazo Zela. Lobi tozala ki na Tony Mwaba aye et bien sûr qu'il y a eu une pression, il y a bande comme susu. Tant qu'on a vu maloba na lobi na bango boy. Botika ko salaka comportement ya kola ki sa peuple ke biso toza contre bango parce que to limito boma bino. Parce que ba to bayembela ka boma de pité tika policier za biso. Biso ne tozo représenter bango. Et je le dis toujours, bino peuple, chaque jour ba la si bino pa podo bino wana bozo baluka. Après, ceux qui te contrôlent te vie na bino ko changer ndengeni. Et na kati wana Nathalie si pe que te makambo a budget ya enseignant beaucoup tout na ministre te parce que biso ne ba autorité budgétaire il faut tout na gena enveloppe a to combien le contrôle en question et ça les makandenge nini ezaya ke opesa mutu biloko ndozo sala na yebe inventaire otala azo gérer yango nini ce qui opesi bango na mbongo te bokende ko tout na ministre que le budget non c'est une question mal posée ça ndelo ko Nathalie ça qui collègue nanga bloc patriotique nini etikali nini etikali na bloc patriotique. Tozo zela loso, tozo zela soso, tozo zela mafuta pona koluka ko fete, tozo zela semoule pona koluka ko fete na bande wana biso mususu. Oyina itaga 120 entre Ulerina Kasavup okokuta Mos Lubaki to Manix Kembolo. Tango zo pesa bango ko yebisa bango ba bengi to yebike. Mali sungi na yo komaki. Ezana bandeko batinda mbongo na bango 2000 je crois 2015 $. Oya kopesa bandeko ya armée. Je suis déjà en contact na ba konzi na bango, je crois, mais ils ne veulent pas être filmés. Ça, je vous préviens déjà. Balingito filmer bango te. Bazana ba réalité na bango. Bango bazana ba réalité na ba exigence na bango. Je crois lobby na kosila na bango na sokola maboko. Tu y bakate. Avant que tu soutiens ça, bozo a bombé.
Voilà. Baninga bazo luka, bango bazo kende ko se droguer. Après nde bamoni on anzela grand prêtre grand, ndenge pesa kanga kan. Tomona. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.